Kondiye moko mukonda kota na 13 tonga bimi alati lemba pembe asepela lelo biso toyomona ngoti na moment nini na juin le 27 mais ya sepela ki kala oyebi date ya journaliste ozomona donc pona relaxa bana mboka ke bitumba senini bitumba esili tina suka nango oyebi ligne na bango wana to respecta bon makasi baza image ya gospel ya Congo koyo Congo sukoyo na Frank Mulaja que service de renseignement et le qui c'est par rapport à une qui est na ba connivence na ba M23 en plus aza na ba contact na yeba solarana oyo asenini a décevoir mboka se retrouver na kamba rebelle Frank Jongo oyo a commission biso na niveau wana en plus ayebo sa musana ya ozong sa rapport na ye na ngomi balé parce que ezaki 4 na nini na bureau de Donald Trump mi balé ke na Rwanda mi balé ke pa na biso Tomoni apesi ya liboso za pona makambu ya accord ya paix. Il y a deuxième invitation à président. Ngela kisake homologue ne a respecté par Bengisiye. Ko Bengisa ne za jier. Ezate ke obiso ponga na communicateur ya IDPS. Ezate biso to banda ko ya ko evantango ke ba Bengisiye te moye ba Bengisiye te. Ezapenda officiellement ba Bengisiye. Bon, le rôle on appelle ça vraiment Aza va faut belé na linga vraiment ko tirer vraiment attention pas na été parce que baza bato yo bazo coopérer bien coopérer le wa aza penda témoin ba makambongo sote ba imaginer mso akala alo ba a décortiquer qui est Kabila azaki vraiment conscient lelo oyo ezaka ke a changer na parce que intérêt ya mbongo lelo lingo tchabiso na kata boumbu moko boy. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, nous sommes de télévision, commentez, likez, partagez. Si c'est pour la première fois que la vidéo, pour s'abonner ou s'abonner ou appuyer la cloche de notification, au Tindeli au partage et au Salabiso. Vraiment bien, merci à notre papa Michel Chaco, Lucika Ozali, malgré Dieu, Pesa, Mouloume, Tozo Sarah, Moussala, Pesa, Choa, Eza, Moussalande, Makamousso, Moussalate, Moubou. Tout ça, la balamboka, tout comme un peu pour solo la yango, tout le monde a qui signature. Ya mama Kaikwamba wa akedaki pour représenter mboka libanda et puis to moni lisusu lelo oyo ndeko na biso Frank Mulaja aza na vie de recherche bazo lukae ba interpeller lisusu to ebité likamba ngo eza nini to komeka mpe ko solola ngo na bana mboka a to na triomphal a ndeto yaka to komeka ko solola na bandeko to yoka bandeko pe ko to panza ngo na mokimbo ba ezala rapé malamu mwana mboka mbote na yo mbote mama bonne santé te santé kimia ouais santé za kimia na ebité pour na mama Kaikwamba omona nanu mission a ngende ko sala et reçu et puis ko yambo président yamba ki ndenga zo kumisa na bakombo ko benga e grande dame moi ça le coup mon habité sali ondenge ni te salinga vraiment esengo makasi parce que na mboka na biso to lobela relo moko ya parité mbalebele to lobela ka parité mais yaza image ya parité vraiment donc ça lenga plaisir makasi na ko mona président pe ko kumisa ye na musala o ya sali donc ça la kinga plaisir à makasi et ça le plaisir à makasi na habité ko yoka na monoko ya Donald Trump pour na ko lobaka Rwanda ekota na RDC na machette na habité eloko nini pour ça qui a commencé na niveau wana bon eloko et pour ça qui Donald Trump comme à niveau wana ezali diplomatie parce que Congo banda kalazaki na molobelité mais le Congo a eu molobeli diplomatie au mama Teresa sala euti wapi euti na Mukwatombolo fachi béton yango na bengaka diplomatie ya Mukwatombolo na bengaka ngo diplo-béton. OK Diplo-béton il a ici diplomatie en béton. Pourquoi diplomatie en béton parce que etombolika Congo te etomba na Afrique na monde na tsemo bimba vraiment yango wana komona le lenge États-Unis a trouvé ben intérêt na ye abon ba intérêt na futur de mon États-Unis aye ko lobela yango mais lobela yango na simena ni na musala oyo mama Kaikwamba sali donc kombo na ye zaka mobimba mama Thérèse Watner Kaikwamba Watner eza nom d'origine allemand oyo la kisi momemi chariot na ye oyo amemi ba problème a Congo na kati amemi ba rebelle bananga amemi ba souffrance na biso na tuna kati amemi ngo na destination wapi ti na bureau ovale donc eloko wana esali biso sengo makasi na kombo na ye mususu ya Kaikwamba eza na Chuluba oyo la kisi balobele mabete
le lenga memi Congo eza kilo Congo eza kilo comment no président place mususu mais na Congo ndesa isa loba eza pas tout monde ka comédien lobby mais eza pas si donc omoni a memi vraiment Congo comme ma Congo memi ngonde liboso te konyo kama akomi na bureau oval pe koko makota na Donald Trump to moni li solo na ya zaki vraiment posé pour à part Donald Trump à part Rubio on a tout batika li na bana classe na bango vraiment yango moni na vie faut tangisa mwana mwasi faut tangisa mwana mwasi moi ça a été dans la société il y a pas déjà image wana donc moi il y a ça à contredire ba parole notre le bama na ba décennie à sa réponse toi président moni abi grande dame à sa réponse ndo moni lelo oyo a komisi biso na niveau wana en plus ayebosa musana ya ozong sa rapport on a na ngomi balé parce que ezaki 4 na nini na bureau de Donald Trump mi balé ke na Rwanda mi balé ke pa na biso to moni apesi ya liboso za pona makambu ya accord ya paix ya deuxième invitation ya président ngela kisake homologue ne a respecter pa bengisiye ko bengisa neza ya juillet ezate ke obiso ponga na communicateur ya IDPS ezali biso to banda koya ko evantango ke babengisi te moye babengisi te ezapenda officiellement babengisi pona nini pona mama Thérèse Watner Kaikwamba do moy Donald Trump azolo ba makambo ba guerre ya machette ako utiliser pe guerre ba arme alors bien machette non alors bien machette pourquoi parce que il a qui s'abattu à droit de l'homme il y a Afrique musala ba osalate yango moni verdict afundi bango yango verdict etombaki na cour pénale ya droit de l'homme au Afrique et le but est pas capable de sambisa Paul Kagame. Pourquoi ba lobi bongo parce que ba moni muto oti musika Donald Trump pa nini ayo lobelango. Donc bino il faut ebo lobelango pour loba yango te. Donc tant où ya lobi da kwa fundi bino. Pendant 30 ans solo ngoli ba âge na biso longoli 30 ans to komi ba bébé. Biso ne to sibir pena makambo. Voilà biso muto sibi makambo yango to ebité Frank Mulaja bazo bisaye aza interpellé to ebité na basala nzambe pe bakoti makambo yango na ba centre l'éternel to ebité za nini en fait. Donc za makambo susu yango ba baka to GGT biso to GGT eza makambo susu ozelango yo kongo na chantre mosusu au moins ta chantre wazala moi le ngyo bité makambo na kongo te pa petit mwanza bon ali misanga ye na sebelane pe makasi oyo kongo te pa kingani to mona bango bazaka na image ya bata ba shosho mais bato ya calme bano ba bime pa ale moloto obi ligne na bango wana to respecta bon makasi baza image ya gospel ya Congo oyo kongo sukoyo na Frank Mulaja que service de renseignement et le par rapport à une qui na ba azana ba connivence na ba M23 en plus aza na ba contact na yeba solagana oyo asenini a décevoir mboka se retrouver na kamba rebelle Frank Djongo ya solagana bango azana bango mais tomba yeba luki azomona na te ba na résidence na ye azapete wana na minute abomba mina yema et l'autre kolobeza nini to kolobeza ke mutuno to soki ba lukayo eke nanu osambité osana innocent eza ça sert à rien ya ko kima ya ko bombama donc ba lukayo il faut ça nini obima on se présenter ko kangamana Frank Diongo eza vraiment bien té par rapport à nini ye chaque année chaque président yaka azala ko opposant na ye le otomoni abundisaka Kabila lelo ayo ko bundisa pe source nani président Fachi o abimisi ko na prison mais soteli na kati base na ye likambo azo bundisela e banité tomoni garde corps na ya ko bima po makambo tolo ba o eza makambo uti na ba garde corps na ba image notre za na publier tout but notre ba lo belan garde corps na ye aye ko bima lo bi vie likambo ngo za nini biso ba o to bundi na yo ochebi ba vi na biso wapi comment na yo que des personnes ba rebelle obomi carrière no vie le célèbre souci ne continue na ba secrétaire na yo akufaka na série article outi linéa 3 tout za na nzela to monaka secrétaire na ye lelo azwaka licence na jeune moko na Sévigné liboso ya Sévigné wana école wana jeune marié akufa ku bachaka na nini na kiti mo ya bureau boy tout wana to monique elite wana ko récompensango na kokoma kotamba nguna te oza na goma kuna eza vraiment bien tena miso goma en fait baza na position te yoko oswana mutu wana oh image non permettre te oza na batu wana oza image ya kimia image ya posé donc eza regrettable mais to bi que justice aza wana na service de renseignement
baolandelaka. Mais sikoyo bameki mpe koluka ntina ndako na ye bakende ata na ndako na ye basi renseigner bayeba soki aza wapi. Oui, tant baluko partout na étendue ya RDC baluko nde na bapays mosusu te au moins ke batize la police. Mais non bayoki ata ekomoko te kabimi mboka nde toloba jusque là tu considères que azana apo ekono ebimi te mais azali awa mais ezake bakosambisa ye. Voilà toyebi te toshike na biso awa Pierrot Louara problème nini aza nango na Jean-Pierre Bemba au niveau akomi kofingela Jean-Pierre Bemba c'est comme si nde toyoki ke bacorrompre ye bapesi ye mbongo nde attaqué Jean-Pierre Bemba toyebi te. Bon Pierrot Louara napesaki vraiment te aza bafaute ebele nalinga vraiment kotire vraiment attention epa na ye te parce que baza bato oyo bazocoopérer ayebi yango bien Pierrot Louara aza mpenza témoin bamakambo yango so te baimagine mosu ya kala aoloba adécortique ki ye Kabila azalaki vraiment conscient lelo oyo eza kaka ke achange na ye parce que intérêt ya mbongo lelo lingo tia biso na kati ya bowumbu moko boye lelo bango batravaille na ba M23 M23 va travailler de façon. Bamususu baza sur le terrain, na bamususu baza na guerre médiatique. De lo ba baza sur le terrain ba kende cantonnement. Na selon ba corps eza signé. Mais ce ko ba o bazali ba journée sur le quoi bino boy. Cantonnement na bango eza wapi. C'est ça. Ozomo tongo sa makambo fo ko banza pe lobby. De lo cantonnement na bango eza wapi. Baninga na bango o ba sa musala ki journaliste aka lo quoi biso. To lo ba quoi Yves Bouya na Bandal. Yves Bouya le bandal alors baka slogan ya bandal c'est moi mais le bandal est comme na maboko na ye première fois tout le monde na Ligue des Champions alors organisé na bandal ya ndenge ya ligue ya bete ba quartier mais tout le monde makamno te sala na cérémonie tout le monde yango lelo liboso ya Pierrot Louara na Yves Bouya comment que Yves Bouya bateli Congo à mon peu ma bête à mon peu ba retard oyo ya ba décision ya banini mais azalaki ka brancher na nini na Congo ozomona lelo oyo tout le monde a battu na bandal lokola ba Jomukadi bandal les images moko ebima ya banani ya ba paresse mais un jeune ndalwa asali na sali entreprise na ya mai pe engagé bana ya bandal to moni ni entreprise moi kitoko ya kitoko cristalline mai ya propre ozomona tout wana eza raison te ya se retrouver au s'aligner na ba rebelle donc tu éviter bon ba penser na bango pour na cantonnement na bango c'est ezala wapi vraiment d'éviter message ko pesa na ba imboka bana mboka nyoso ba kolanda biso à propos ya mamde ezokende to s'assurer que bitumbo esili to komi na kimia oui message na pesa na bana mboka na toza ke bitumbe esili bref ya bitumbe esili ezali comment na président jour to bazu ba Goma bazu ba Bukavu mais président jour moi la taka pembe tambola na boulevard ingeke l'accès déjà que bitumba esili biso to aloko na époque ya Moïse to na lié saint na lié très saint na lié saint biso to komaka mais na très saint eza mokonzi ye moko mokonzi akota na très saint tonga bimi alati lemba pembe asepela lelo biso to yo mona ngoti na moment nini na juin le 27 mais ya sepela ki kala oyebi date ya journaliste ozomona donc pona relaxa bana mboka ke bitumba senini bitumba esili tina suka nango mais ya suka ezake Constant Moutamba samba le 9. Donc c'est un cas qui est à la peine de la TV. C'est à la TV parce que depuis mon amboka. C'est à la peine en direct ils sont tout au Hollande. Mon amboka a habité et ça pas problème aux administration. Mais depuis papa na balingi biso ba gente. Le leza Constant Moutamba le beza la ngai. Ce ba fuka misika Constant Moutamba ba fuka misipe tous les jeunes. Donc dans on les a passé. To linto la non le roi de la 9 pour ça 100 jours parce que dans possible. Ouais, to landa on peta. Voilà, merci beaucoup. N'habitez tant que le Balkan il y a bitumba et sili guerre et sili tout le monde qui Christian Dakumuda message oyo tout le monde a vidéo déjà zonga le aloba annonça yango déjà le 28 juin makambo kozala boye bitumbe ko sila boye le 30 juin to sepela pour la indépendance vraiment vraie indépendance tout le monde a vidéo circuler n'habitez à mon qui yango déjà donc tout le monde a basa nani pasteur Christian Dakumuda nzamba lingaka memeno na musique à mokili après azongisa ye la mission oya bengelaki na mokili avakende parce que ko ka message oyo ya loba na biso depuis ba 2000 et quelques boy to ki ngo susu lelo ba vidéo tango etamboli to mona makambo esalami eza yango wana lelo ko confirmer biso que Christian Dakumuda azaki penza mosala nzambe
Oui, na ko confirmer que azaki Moussa na Nzambe mais na oloba susu ke Nzambe asalaka na ba oya lingi. Nzambe ya ki parana été. Ako momo ka tape principe ba yebis mutaliboma pa biso ko katate. Nzamba sana oya lingi. Mais nde de saline ko ta makambo Nzambe na makambo alobi na confirmer que Moussa na Nzambe. Pourquoi? Parce que tango alobi makambo ya guerre signature le 27 mais place moko alobaki na suka alobi que le 30 juin tokosepela makasi oyeba na président koti le 30 juin tofeta yango te même banini badéfile salemaka te so mpe journée tomona yango ka journée normal vi ke toza babisumba onga aza na bandale bato balala ya libanda bato balala libanda lokola abona ninga na bi bato bapreparaki yango bato basalaki bekonzo to eza ndenge nini bato bafetaki yo makasi tomoni même ntina braza eloko tekamusinga bazeli le 29 na 23h59 donc ebeti toko heure juste na braza bazo kosepela bayembi na debout congolais donc ntango namona monde acontinue aki mpe professeur neti ke le 30 juin ezala fete makasi namoni yango bajeune bafete vraiment surtout ezaki plaisir à makasi na moyen que Nzambe a utilisé ezaki message. Voilà, merci beaucoup Ndeko pour l'intervention na yo. Merci na bandeko nyonso bolandi biso awa toza na triomphal wapi place otoya ka kozwa basango otoya ka kosola na bandeko et pour na kopesa message na baimboka nyonso bazalaka wana pour na kolanda biso na Mosakoli télévision Mosakoli massivement commenter bo like bo partager na vidéo ko bosana te s'abonner appuyer na cloche notification tindela pe munga donc ça biso plaisir. Merci à Papa Michel Chafo, merci à tout le monde. Malgré tout, on a pour l'entreprise, on a confiance.